Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Viens. Viens. Mata. Mwana suka kila ki problème na jibe mpia. Ndeye mwana suka oyo. Oyo kaki jibe mpia na isala ki suka na suka. Di. Kata miko. Dossier babongisa. Ah, tiga. Je aime. Aye awa. Babote, ozawa pio. Non. Omoni yo. Asa koloni. On a choisi koloni. Mswahili mongo. Ozamongo Mswahili. Ah, c'est pourquoi benda ki papage. Ozamongo Mswahili. Vraiment ça mise ko kauka. Sandra Lina abengi mwana o aya. Makambo kenenge kei après il fallait qu'on protéger. Suivez pourquoi babote yo faut na sala passer. Ole ki ba passer rebelle awa. Ole ki ba encadrer rebelle. Bien aimé, et makambo peli moto na internet jibe afuta kate nenga zaboye somba lupango nabaka mwanzo lan tatu bakajika tatu kanyiki Micheline Boyoka. Pourquoi il faut respecter cette moine-mention? Allez qui va encadrer ya haine na ya ba méchanceté. Bambusu baso yiba na maboza ya boto. Se ba comprendre musela ya zambeti. Bon mona. Na kolo ba aweke. Sandra Lina. Azundambo yanga ya nini? Oyo na boya kambongo. Mwana suka abimisi mbongo. Jiba pesaki. Yaya, tu m'as aidé. Jibe m'a donné. Zouambongo. Sandra a refusé. Abeta maboko. Sandra a refusé. Mwana suka. Sandra dit ceci. Je l'ai pas fait pour que tu me payes. C'est que je veux que tu sois baptisé. Jésus est Seigneur. Je respecterai moi na motion. Moi na sukabini simbon. Yaya. Sandra. Passer à Koboyate. Encadrer à Koboyate. Sandra Lina Salinini. Ebisia ya mbongote. Si tu crois au message, respect. Respect. Soki tolo baka, samwa nan suka. Moulinga bolo to bricole. Abimisi mongo ya zuwa. Ezali yonde osungi. Ato batamakina banjora. Yonde osali nyonso. Lelo jibe apesingai. Talakaka. Papa. Kaonesta. Wat me vita ba problème osus. Zouambon. Sandra Lina dit. I say no. Naboy. Kuna na lola. Sandra kokota va koleka ba passer. Basi ba passer ba kenda koluka ki se pa ya mukendi. Vous ne voyez que Sandra Lina leki bango. Soyons sérieux non? Ah je suis sérieux. Aleki bango nini? Entre moi si a passer a kenda koluka ki se pa ya mukendi na Sandra Lina. Nani toko préféré?
Bonjour la famille, Maman Bijou na eka kosa la bino publicité à maison de passage na biso o ezalaka na matonge na Iribu A37. Auberge na biso ezawana pona ndeko oyo yozotalanga. Maman Bijou alobiso ko lingo kele na yo congé na kini. Ko hésiter te tozara na adresse kaka moko. Na matonge na Iribu A37. Benganga ozwa place na ya kolala sino okorate. Maman Bijou lobi et pas la biso tozala toujours plein. L'appartement la biso bandi à partir ya $15 par jour. So ko futa na Europe ko futa na euro. So ko futa na Congo ko futa na dollar. Maman Bijou lobi o ya $15 wana so ko yeko umela. À partir de 3 mois tozala on a $10. Yaboye ezawa pika kipa ya Maman Bijou. Maman Bijou lobi. Merci d'avoir repéré sa confiance. Vous allez toujours là pour repérer sa numéro à téléphone. On pas ya batou. Maman Bijou lobi, il nous fait la force. Ka bat bauta ba poto blog to ezawa. Ah tozana yonso. Ba to sepela ka matonge. Le hôtel la Maman Bijou to sepela Maman Bijou tana ba idea malamu tosa makamba kitoko batamine bazoya bapaya banini nyoso tu eza nangu biso bakuna bazala te tosa kimia wakande bozomona eze pa moya poto tika de tika Maman Bijou toyambaka bato minene ya jete et puis Maman Bijou atiki biso te ate sous boutique ate boutique nyonso komukezali ezala parfum ezala déodorant ezala masanga nyonso ezali chez Maman Bijou. Chez Maman Bijou soko oyo okolala kitoko eza te climatisé courant wow nyonso ezali chez Maman Bijou. Otaka bato bauta bipai na bipai bayoretrouve pa Maman Bijou. Pa Maman Bijou kitoko wapi pa Maman Bijou mwa ezali. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer la cloche de notification qui est juste à côté de abonner pour être notifié à chaque fois que je vais mettre une vidéo sur YouTube. En faisant ce petit geste, vous m'aidez non seulement et aider aussi ma chaîne à grandir. Alors mes abonnés, alors mes loulous, je compte sur vous. À bientôt.